Salut Sandra, yo fais à TikTok, vous avez une chaîne sur YouTube. Na ina hivi sukabu ulanda ngapi na compte na hivi do émission Sandra fait à TikTok na osali lao omoni oeza la sexy, ok? Ozwi lien na yo soki lien soki nini otindelinga notification ke sirendo na kota nazosala émission naza en plein live na koti na émission na yo émission ozoloba makambo oyo babengaka yango makambo ya mbeto ya kosibana naloba nkombo ndenge ezali mpe kozosala kosibana oyo ya haut niveau émission ezoleka na TikTok nga na koti lokwa bato nyonso bato baosenga bademande bakota baintervenir bagarso mo mibale bakoti nakosi yo otuni bagarso na mibale po basibana bakanaka bilenge wapi ava bakoma to ba nazolongo na français te to ba po ba donc bayoka bilenge ya kosibana parti nini oyo bango basepelaka nango wana yo ndozotuna baona émission no ngai na vanji naza kaka kokomante na ngai calmement papa wana komoni ezalaki soki junior alobi ke non Sandra toboyi te eza émission ya TikTok mais olekisi question na yo kosibana otuni change ta question loba ta question mosusu oyo olingi toloba point na biso oyo toyokela bilenge biso mibali eza difficile question na korépondre te wana junior nda bando olupa ezalika siredo na te nga nazali na bakommentaire omonanga ndeni nga nasengaki yo demande na video te Sandra yo fi ya TikTok bino bafi ya TikTok bo bandaka te na kosabola bino omona o bobengani naza sire na kosa ta misu na nga bokampodi na bwakami maquillage oyo babenga yango maquillage soki lakisa po sire dola oyo eza ni coiffure po eza caméra bakisa coiffure a teinture omwa teinture omwa keko mutu edoka.com o sirendona sirela dona mutu edoka.com kana vandi na nga na ba commentaire na nga bien sirendo ya pusa moko epo ezwa peso